députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député toza lelo mercredi toza le 17 mai 2023, ce qui nous rappelle le 17 mai 1997, le jour que les Rwandais ont été applaudis. Biso tolobiango journée à révolution na ya FRDC masolona député tokolobela makambu ya assistance batindaki na kale pona kosunga bato dans ce numéro bokomona ndenge nini bato bako welela biloko à l'Assemblée nationale. Mbosonko Diampouanga frappe encore bientôt l'invalidation de quelques députés. Pona kozanga koya me kozwaka mbongo ya l'État. Masolo. Tokolobela insécurité ya oyo ba créé par ba Mobondo Peter Kazadi. Après kokangama ya batu aye kolobela bango, c'est dans ce numéro de l'émission. Soki tolongwe wana toke na Lubumbashi batu bakola la te, insécurité ya makasi. Tantôt batu bakocha batu na sac, mais une femme a été victime. Bokolanda bokomona photo ya mwana na kacha sac et to analyser biso na bino bona boye tokoka koyeba soki mwana mwasi wana mutu achaki mwana na sac ou bien c'était un montage. Oui. Toujours na Lubumbashi, des fois on ne respecte plus l'autorité de l'État. Un policier tabassé par bato a moto lokola nyoka masolo na député. Masolo na député tokobeta tour na libanda na moni batindeli biso image ya kuluna na poto. Kuluna donc bakiti ezobima ba machete ezobima na poto. J'ai eu peur. Aser chaud. Échange patriotique qui a semaine oyo kozala na ba commune. Chaque commune batu bako sangana. Il est temps ya ko choisir un lieu bokende bokutana parce que échange patriotique qui a samedi oyo chaque commune kozala évaluer. Bandeko ya Irlande bazana échange ya kafu kafu le 27. Je vais vous mettre l'élément. Nakati Ao. Na cadre ya Aser. Bokozo adresse. Il faut profiter pendant que les autres se lancent. Les candidats Aser. Apprêtez vos dossiers. Entrez en contact na commission électorale et à parti. On n'a plus de temps. 38 jours nous séparent. Il y a dépôt à candidature. C'est maintenant qu'il faut agir et agir vite. Il faut être en contact avec le secrétariat général. Boko kako pesa, vous ne donnerez qu'à la centrale électorale et à partir de boko pesa ba dossier na bin. Oh, marche à opposition, tolinga tobosana, marche à opposition à Levant. Oui, c'est samedi. Oui. L'opposition va marcher et je vais aborder la question dans tous les sens et surtout dans ma liberté. Ndenge tolobaka, oh, des fois, soit kabato. Bande konanga nazo banda na situation na Lubumbashi. Na ebisa kibino ndenge nazolo babwe na uti Lubumbashi. Je suis rentré à 3 h du matin. Na kendaki Lubumbashi. Na retour na biso, Dieu nous a protégés parce que bolinga boyo kaka que le capable président et le capable premier vice-président parce que tokendaki na ye bazali susute. To frôler crash et avion, on a eu à décoller
20 minutes après, avion Ezo Matate. On était obligé pour Nakozonga na Lubumbashi. Il nous a failli 30 minutes. Ya kobaluka pour que l'avion y atterrir. Dieu nous a protégés. Et vos prières aussi. Parce que la République a encore besoin de nous. Ezalaki matata, mais nous sommes là. Et le Seigneur nous a protégés. Oui, il nous a protégés. Na Lubumbashi, bande konangai nazo ebisaka bino qu'il y a une insécurité. Oyo ndenge boyebi wa politiciens ba créer kaba insécurité chaque fois qu'on s'approche des élections. Engana tali sakabatu pendant les mandats au salakinini. Pona oya koluka ko senga mandat ya mibale. Denis Kadima penambala oyo. Soki ba voter yote okolekate. Ba biloko ya ba cop ya kebokende ko somba ba siège. Na seni eko simbate. Et pas pasteur Kamoulete eko simbate. Donc il faut se battre pour na kozala élu. Voilà pourquoi biso tozana ba capable. Ndenge bomona qui rencontre na biso ya samedi, moi avant vous. Libanda des fois la régie ne parle pas le même langage avec moi. Okokuta ke libanda plein nakati plein. Aser chaud. Oyo succès ya fonction te. De comment quoi ça ko yebisanga lobby honorable ezana batumoko deke bayo ki rumeur ke balingi ba nomeyo wana ba komiko ya soki ba moni ebimi et que ba nomeyo te bazongi simana lobby. Les opportunistes sont là. Etienne Tshisekedi le disait qu'il y avait 3 sortes de combattants. Bao balanda idéologie, le vrai combattant alors. Les curieux, bao bayaka kotala. Na ba opportuniste. Et ça existe. Yangonga ina zali koloba même pour l'union sacrée. Au sein de l'union sacrée, tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde n'est pas démon. Tout le monde n'est pas hypocrite. Tout le monde n'est pas opportuniste. Mais ana batu bayebi kobeta suite à Sima et qui se retrouve dans tout le régime. Eliezer Alobinine, les villageois parlent. Au Kotala que ces personnes-là ne sont pas convaincues de ce qu'ils font. Et moi, je regrette toujours du fait que on ne comprend pas que si Félix Antoine Tshisekedi est là, c'est grâce à Befor na biso nyonso. Biso nyonso ndenge to bunda. Mutu na mutu oyo abunda azana par na ye n'arriver à Félix na pouvoir. Olinga olinga te. Vous allez reconnaître ça plus tard. Mais moi je l'ai dit. Ceux qui tosent à la caque, on était les opportunistes. Je ne serais pas je ne pouvais pas encore avoir cette position. Mais les yanga pe mutu et c'est craqué. Nasina lobi biloba loba. Je dis non. Yamabe na kolobeza mabe. Ata soki balobi Eliezer azaka na position te. Monsieur Tambwa yembaka diale lote. Ya malamu na koloba waneza ya malamu. Mais sinon je le répète. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le fruit de nos efforts, de notre combat. Il y a un sacrifice na biso. Fruit ya combat na biso place azali. Biso nyonso. Ezala mon vieux Martin. Bamuso balobaka tika vie wana tout ça. Azamutema mabengana lobi. Je dis que la vérité. Oyebi ba politique oya olamuki boyo bandiko finga batu. Vous oubliez que les vidéos restent. Vidéo etika laka. Tango komeka kosala nazo mona na réseaux sociaux namoni nzombi ndenge bazo bimisa ba photo na ye ainsi de suite. Nyonso tozo sala lelo et ko rattraper biso lobi. Et nous disons nous devons léguer un Congo meilleur à nos enfants. Et le parti Action Commune pour la République c'est l'unique. Et l'insécurité au bazo créé. Boyoki yango na Loja. Boyoki yango na Okatanga. Bazo tia batu na basak insécurité ba benyinga wana quartier moko ba miyibi baye bazo kota porte par porte baza soki 30 bazu o boko na image à place ba kendaki ko cassé ozo kuta ke baza batu bazo souffrir lokola bango mais sont allés quand même ko bakisa passe likolo ya passe. Ça nous dérange énormément. Toujours na Lubumbashi wana tomoni mwasi moko ya zolela na Chiluba. Mais batu bazolo bawana balobi tala batu bazobo mamutu na lingi batiela biso image wana ya mwana zana kati ya saki
Je vais essayer de commenter. Oui, on va essayer de commenter. Double sac. Toi, pas sur la tête. Mwana oyo biso toza na ronde toyoka kuta mwana babwaki na balabala bakangi na saki epe saki yango ezali double nde tokuti famille na ye mobima batemi bazoseka na balabala. C'est pourquoi tobengi aki de droit baya kozwa ye na famille na ye mobima. Merci mingi mpona mosala makasi oyo bosali mosala malamu. Merci mingi. Bangoyo nde bacriminel yango bangoyo oyo bazotia bato na saki auti Kasai asali nano un mois te awa yeyo bango nde bazotia bato na basaki epreuve yango bazokende koteka mikolo moko omoni bafungoli bakioske basombi bamituka bangoyo nde batie mwana oyo na kati ya saki bakotia mwana oyo na kati ya saki tala saki eza mibale saki eza mibale ba double saki batie na kati po bakende kosala ne. Voilà. Tango zolanda vidéo one. La dame l'a dit que mwana za mwana nangai. Nazala kite na kuti batielinga mwana na saki. Bango bazolo babatu bazocha mutu na saki, batu na saki bango. Mwana mwasi wanazana makasi nini ya kocha batu na saki. Mwana mwasi wanazana quelle force ya kocha batu na saki. Et tout ça moi rivalité. J'ai toujours été contre une chose. Il y a qu'à tomber dans le tribalisme parce que le tribalisme ne paye pas. Ngana ebite batu nini ya kwe moko bayoka na kabango nyoso. Eza lokuta. Ce qui te lobi le grand équateur. Okuta ka ba oyo, bambouza. Ba oyo, bangala. Ba oyo, ba mongo. Et ezane, même ceux qui ont commis na kacha ba mongo ango, okuta il y a des problèmes. Et tout le monde s'entend. Tout le monde ne s'entend pas. La même chose, même ceux qui ont na Kasai, okuta, moko, biso baluba, ba songe, ba tetela, ba binji, ba kanyok. Mais na suka komona kaka ke na kacha baluba ngo wana, okomona biso bakwa kalonji. Biso okuti na bakwa kalonji. J'ai les images ici. Nazana ba audio awa yangandajika. C'est terrible, c'est bizarre, c'est horrible. C'est horrible. Et il y a toujours biloko ndengwa. Et quand vous vous rabaissez, sokyo kiti, okena katanga, okuta babemba, baemba, balubakati, ainsi de suite, ba division za la kanango. Mais ce qui nous met ensemble, c'est le Grand Congo. C'est le Grand Congo. Et les gens créent ba polémique ya pamba, ya tribalisme ya pamba. J'ai vu comment on est en train de tabasser un policier. Ceux qui on peut nous balancer. Vous touchez à un policier, surtout en tenue. Vous touchez à notre sécurité, nous tous.
La police wana soki lelo bazo exister te tala ba mususu oyo ba kufi ba colonel ba keko kufa na buzobo ya bato ya ba mobondo eza pona ko sécuriser biso et ba tenu bazo lata biso mutu to latisa bango. Nous devons respecter batu biso to latisa ba tenu eza la militaire eza la policier il faut que to sa bango. Il faut que to sa et bato modèle wana il faut les sanctionner pour que ba mekali sous-souté. Quand on touche au sacré de la République, symbole et puissance au liola qui sake l'État n'existe plus. Mais bango mutu bazo la libanda. Bango mutu bazo zo risque. Et bino peuple vous le ridiculisez. Même ceux qui sont les locaux pour que ne confunda pas mon cousin. Awana kwa mutu na lobaki awa mikolo nyonso na koloba na bino. Na lobi bande konangai ngana ebi mutu alonga l'État te. Yango Peter Kazadi tangu bakangi ba yanke wana lobi na bango bokuta mulele. Mulela yaka mulele mai. Mutu alonga ka l'État za la kate. L'État zana bandoki zana ba pasteur biso nyonso tozana kacha l'État. Et théâtre wana bozo saleza ya pamba parce que ba enyele babanda. Enyele c'était plus grave que ça. Et na suka l'État suki sa bango. Bango wana bavandi mipiko. Est-ce que tant Bobotan Bokuti Moulela a dirigeant Bogos, ça veut dire que l'État a vaincre. L'État va défier Kaete, va intimider Kaete. L'État a géré Banganga, Bandoki, Basango, Bapaster, Nyon, Soizana Kata l'État. Ça veut dire l'État a l'Ikolo ya Nguya Nyon Soana. L'État est au-dessus. Alors, ceux qui viennent au Moutao, Sabino, ceux qui n'ont pas dit Zolo, comme invulnérable, vous êtes tous jeunes. Au lieu de l'avenir, Nabino, Botongapé ma bota, papa Nabino, ma papa, maman, babota bino. Pour Nabino, Bota, la boba, alors, regardez votre avenir. Bonjour pour ça, Nabino, pour la femme, mais ils ont Moutuna Mako, ils ont Gatina. L'État a voté à l'État. Soki kati na bino eza na bato bazo croire na bondoki na bokoko na soki na nini bokoko ya malamu ezali pona kobatela mboka bokoko oyo bino bozokende kokota oya ke obana kobomba bato basala eloko te eza ya lokuta baokanga yo preuve yango oyo kokanga on n'intimide pas l'État mes frères. Voilà. Bozana maboko ya bakonzi ya sécurité. Bakolandela kaya mutu na moko na moko oya kozala na raison. Bakotika ye. Oba okuta kazana mbeba akosala boloko pe bakondane ye. Tokani? Bamsu beba bakeko bima awa na mbinza. Je salue. Vigilance et à force du progrès. Baye ko maîtriser bango lokola bana mike. Et souka oko payer okende kokufa na boloko. Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous revendiquez? Mais ce qui on l'a dit ba makamunyo surtout vous allez trouver que derrière tout ça, il y a toujours un politique qui est là. Il y a toujours un politique. Non, les politiciens, il fallait faire quelque chose. Nous quand nous défendons la République, ngana zolo bakana bat. Oza candidat soki ozanini okolaka batu nini oyo monsieur Tambo asala kate yoko ya kosala yebisa ngai boye bakabatu ya ko se mettre na bango en balance ou bien oyebite depuis ta kina kosani okolaka batu nini oyo monsieur Tambo asala kate pour nous détruire ozana ngote yango ngana lobby ayo babandi ko bimisaliste ya bamsusu bayakate. Nous sommes là tous ndenge batu bazawana même ceux qui veulent marcher. Bako marcher, moi je suis très contre batu balingi ba pekisa bango marcher. C'est mon opinion, monsieur Tam. Je suis même contre ya batu balingi ba organiser ba marcher mususu les mêmes jours parce que eza biloko biso to kondana. Retenez ba neko ngai. To tomba victime ya biloko wana. Et boyebi pasi nango, il faut les laisser. Rompre ngaba échangeur, ba yeba suki wa nesilité. Et après botika bango ba marcher. Ça c'est la demande de M. Tambo, villageois de mon état. Boko finga ngai,
bokoloba nini, moi je ne sais pas. Mais sinon, ngai nazo estimer que botika bandeko wana ba marcher. Ba marcher. Après ba pèse un message, toka message na bango. Parce que parmi eux, il y a le député comme nous qui font quoi? Quand il y a les grands sujets ou les sujets sérieux, ces gens-là ne parlent pas. Théâtre. Quand il y a des enjeux, nous avons connu le problème, il y a électricité. Le peuple a besoin de l'électricité. Monsieur le DG a Telemiawa, a Sali Malamu. Nazo félicité parce qu'il y a libiso beaucoup. Bisonyon sototangi yango. Et awa honorable président toujours débattre sur base il y a réponse naye. Il ne faut pas tobima awa neti toujours jouer na chauve-souris. Bato liboso babimia au chef de l'état lokola uti konome ye ainsi de suite. Bozo kateke bazo kanga batu na la police parce qu'on a falsifié. Ce n'est pas parce que Moutouba nommé n'est pas chef de l'État, n'est pas les prérogatives et à contrôle, toi il y a interpellation. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, Namukanda oyo monsieur le déjà lobby que babengi na gauche, babengi na droite, omoni nazo vanda te, biso to tunaki makambo wana te. Makambo wa justice, honorable président, déjà vendu wana. Bakenda ki bango snel comme partie civile dans un procès. Et tant au pays comme partie civile, accepter les conséquences, honorable président. De quoi nous parlons ici? Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, tous un problème, il y a insécurité, makasa wana Kinshasa. Nazo tuna, honorable président, otunelanga, monsieur le DG. Na Kinshasa, combien il y a un départ unique tous à la Kanango? Et puis, les bénéficiaires, il y a un départ unique wana, et Zabanani. Honorable président, ce qui ont beaucoup, oyo. Ozokuta que responsabilité ne tsezaya yete. Non, azala ki DG. Na lobeli makambo ya ba inondation. Honorable membre du bureau, estimés collègues. Président tangu na moni bazo pressé yo pona okende na likama ezimo kona biso. Na lobi soki président yebaka que ba motion wana ekosungaye na quelque chose. Parce que tant autres y a une motion, et que Sungayo, honorable président, pour que vous se déplacez. Mais tu peux si au parole, le collègue. Yango nazolo ba. Sakula toka. Awa libanda, honorable président, ce qui obimi, nzela ya kokende esate. Mbula oyo muke ebeti na Kinshasa, honorable président, ce qui otali awa, roboti na loketu ya robot, moyen ya koleka. Ezate. Honorable président, ceux qui ont mis kokita na wileri pour que okende na ville, kobanda avant comme a food market, ti o kitikuna moyen ya koleka ezate maiti na luketu, mitu kezo lekate. Soti olongwe wana, honorable président, okei na 24, net toujours s'engager toujours vers la ville, moyen ezate honorable président. Na boulevard du 30 juin, devant chancellerie des ordres nationaux, Maï et Tondi, Nandenga Kosakanate. Honorable président, ceux qui n'ont l'équipe, ils n'ont pas battu. C'est tout. C'est la représentation nationale. Motu ceux qui abimi awa palissa de Kotika là. Ceux qui to sali ke battu, honorable président, batu bakuku fasiko na gombe. Parce que je me demande, ceux qui Gilles Waneko ça fait c'était. Parce que la manière dont balabala ezaliko inondé ezo prouvé bato bayebi kaka kobuka mais bayebi ko curer ba caniveau te même quand on cure les caniveaux ba ko tirer ba caniveau batiki busoto wana et kondisi lisusu nzela honorable président na suka nango ezongi na kati wana on dépense doublement les moyens de l'État comme ezambongo ezo bima na poche à motute ça va comme ça honorable président ce qui okei awa kendo tala likambo ezo salema na nini bao bazo buka soki bazo tala wapi ngana habité ezo tala côté ya Pullman batongi ndaku presque na makadami côté oyo na yebite soki bazo tonga nini balabala wana yebi
et comme pona mituka mibale le cas, ça pose déjà problème. Il suffit seulement que vous soyez là beaucoup en collision. Honorable président, et je suis sûr que ba inondation peut ekosala mawan. Kokende na ville ndenge Kinshasa tongama. Tozana ba voie d'évacuation, c'est l'avenir Kasavubu. Avenir Kasavubu wana ti lelo mutu keleka kalisusu te. Mais on se pose des questions sur les embouteillages que nous connaissons. La conséquence, il y a une ville abandonnée, une ville auto-évitée, et que biso ba élu. On se demande ce que nous pouvons faire exactement par rapport à nos compétences dans le gouvernement provincial. Honorable président, likamunayaki ko ebisabino yango wana. Bambouteillage tozali ko vivre en biso nyonso. Sauf bao bazana ba gyrophare peut-être. Même bango bazo kangama. Et aussi, ba inondation, honorable président, tozali ko subir yango biso nyonso. Sonyezo sala, c'est quand on filme ici, on prend le palais du peuple, oh biso tozo sangana kami kolonioso. Ce qui est bien, on commence à bitu comme ce kufi wan. Et là, il y a ba maille awa devant biso. Honorable président, je pense que la moindre des choses, il y a Kosala. Et ça, quand même, il n'y a que Basunga Biso pour que tout soit à ta solution à tout le monde. Lelo, admettons, Dengo Zaki pressé, Ozo Yamamupayazo ou Tapoto. Nzela Moko Toleke la Kakaka Yango. Il y a que token de la ville, token de Kologe Mupayawan. Honorable président, de Balinga qui babenga hélicoptère ya comme Mupaya ou bien Tokubaki Kosala Ndengeni. Voilà, honorable président, nous en souffrons souvent. Et nous demandons votre intervention, honorable président, si une solution peut être trouvée pour la ville-province de Kinshasa. J'ai dit, honorable président. Tangu Bayana Makambwa budget, j'ai commencé à épingler quel secteur Otolingi, Mbongwe Kota, Mbongwe Sala. C'est là qu'on connaît la capacité d'un parlementaire. Je suis à mon premier mandat, villageois de mon état, Moutoua Tangate. Tolobe l'armée, honorable président. Mbongwe Zobima Ebele na réduction des comptes c'est 47%. Et qu'il y a une armée, biso bazolo baka, bozo sombela ba militaire te, bazane le côté ainsi de suite. Problème nazo senga na premier ministre, ce qui Mbongwe Ebimi, landela yango. Ce n'est pas Mbongwe Zobima Ebele na Kisasa, et zo tika na mabenga ya quelques individus bazana bitumba te. Honorable président, honorable député, chers collègues, Mukolo toko yeba kosa l'inventeur ya omoni mutu atushaka mbongo boye parce que batuana soki azimbongo biso général Mobimba atushaka boye ba député batushaka boye mais bongo ba mituka makasi na mapango oyo sombaka yango ndenge nini. Honorable président, tokomi ko vivre quelque part là lokola nzoto ezanga anticorps. Ce qui est sérieux doit nous intéresser. Marche botika bango va marcher. Après Botuna Bango, Viananga Martin, Ozanaba député, tous ces députés-là, Tozana Bango. Yangona Senga Kabango, un débat contradictoire sur un plateau. Naloba Tiangwe Pasango. Nalobi, j'ai une difficulté d'avoir des co-débatteurs. Moutia Keto Vandi, Tozoloba, Namakambo Yakati. Yango Bomoni, Namakambo ya, oh polygamie, Toba la basse belé, Toba la mibale belé, mais cet homme n'intervient pas dans des histoires comme ça. Nana Kota Kamakambo Nengwanata. C'est ce qui est sérieux, ce qui concerne notre peuple qui nous intéresse. Quand j'ai défendu la police, la police, oh, bah, sécuriser, ils ont une bino bosaka paré na ba policier. Yo mutu moko 6 policiers, na manduki 6. Mi balé, ozotambola na bango, mi balé moi si na bango zo balukaka na bango. Mi balé bazana ndaku sote bazo balukaka na bana na yo. Mais le peuple qui nous a élus, vous les laissez en insécurité. Et ça, c'est ça la position des capables. Voilà pourquoi nous voulons doter à la République de Pité Mokobo. Ce qui incarne encore des valeurs. Botika bandeko wana ba marcher s'il vous plaît. Bopesa bango matière te. Parce que eloko bazo luka biso toyebi. To pesa bango eloko bazo luka te. Biso Action Commune pour la République, et je l'ai dit, nous avons marché contre l'agression ougando-rwandaise. Na Kinshasa, aw. Biso to marché, biso ango, biso bakolo pouvoir oyo. To marché. Mais kendaki malamu te. Papa chelanga ba image wana na lingaka, soki nazolo bango nazo monango.
Voilà. Mais bango soki bazui cette possibilité. Bakoko tisangwe kokende tina lola. Ils cherchent la marchandise à vendre. C'est là que je vous dis, il y a les gens qui abandonnent le peuple. Bazo kende koluka kokoma mokonzi à partir ya libanda. La conséquence c'est que ces gens-là ne serviront jamais la République. Ils ne serviront jamais. Ils ne serviront jamais la République. Yango ngana kolobaka na bino bandeko. Oye komi kokole biso kuluna namoni image ya balobi ezana Belgique. Je n'ai pas vérifié. Yango wana bazoti la bino. Na lobi o likambu o kaka biso ou bien za école mususu. Mais ce qui to komi na niveau haut, ça devient plus grave. Ça devient plus grave. Image na biso bana na biso bakotuna kabiso nini bakolobaka nini. Papa, pourquoi vous n'avez même pas osé? Et wano kopé maté. Pas question ya que non, va en paix, repose en paix, va en paix, exaté. Va en paix, exaté. Va en paix, exaté. Okopé maté, oko se reposer té. Et la terre des ancêtres, et cause à la légèreté pour nayo, et cause à la paix douce. Il faut vous foutre masumu ya makambu, ozali kosala. Tozana ngonga oyo, lelo toza le 17. Nous allons Laurent Désiré Kabila ye. Babengani le militaire de la République, bien formé. O bazalati kobangi s'Afrique. Les Kadogos sont venus, chapeautés par les Rwandais. Oyo to comme machine armée moko qui ne dépendait que et pas ba Rwandais. Je dois saluer actuellement armée ndenge komi komata.
Oh, bah, grade, bah, ma son nomination, il faut que ne Kampala. Ceux qui gagnent. Ok, Kolouk. Et c'était comme ça. Bah, ben, notre armée. Moi, je me demande pourquoi Bachango journée à FRDC. Parce que c'est le jour que notre armée a été détruite. Babomar mena biso nangonga oh le 17 lelo. La destruction de notre armée. La déstabilisation de notre armée. Lelo mukolo que notre armée a été détruite. Biso tozongi tozolo bake tozo commémorer. Non. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si la régie va parler le même langage. Tango bazala ki kolobela ordre ya héros nationaux. Nalobite. Nenge to vandiao. Ebele bazolo ba ke mzee mto amemela biso ba Rwandais. Par conséquent, malheur na biso eza mzee Laurent Désiré Kabila. Et en ce jour, le général Mayel Achakufaki na Elobi. Il est parti. Tous les grands militaires qui ont été formés pour défendre l'intégrité. Il y a territoire Nabiso, Bacha Bango Mupanzi, les lois. Et moi je me demande s'il fallait commémorer malheur Oyo, Ngana Ebiti. Mais Totikali, Tozaka Kuna Koloba. Lobimbo soit pesi lista. Yaba de pito ba ko invalidé. Mbongo à l'état bazwaka. Ba avantage nyoso bazwaka. Mais ba siège kana bangote ka kolobaka kuna te ngana zolo ba na télévision na zolo ba pena kati na lobaka na batu to ça la concurrence sur nos interventions na ndenge tozali ko apporter besoin na biso à Sercho. Venez tout ça la politique autrement. Et ça ndenge tozomona te bande ko na ngai. Ceux qui botali assistance batindaki na Calais. Papa tiela biso image mona ndenge bazo wele la maputa na ba mama mikolo na ndenge bazo benda bango. Désordre moko ko sakana te. Voilà, ça c'est le Sud Kivu. Nazana liste moko namona ki ba publier boko limbisa ngai ngai namona ki on a réseaux sociaux. Balobi bo les partis politiques de Bashi en RDC. Bashi bazalaka na province nini Sud Kivu. Comme partout en RDC, les tribus, ethnies ou l'origine d'un leader beaucoup d'influence sur sa vie politique. Les Bashi, parti Aliboso, AFDC, Bati Lukwebo, Mouchi, Yami Balé, UNC, Yavitel Kamere, Mouchi, PSP, Gilles Murula, Mouchi, LPN, Mirindi Basheka, Mouchi, PCBG, Musimwa Bicharwa, Mouchi, Perem, Gislain Bouendwa, Mouchi. Nanu boyoka ba parti te wana tribu moko na ligne ngai na zonka na réseaux sociaux. Sevep Manasseh Bashizi Mouchi, ADC Madame Bisimwa Murangaza Mouchi, Fropak Bashonga Zabika Mouchi, Radif Vena Kasinga Mouchi, Hyperdi Mouchi, bonne année. Voilà. URC, Gabriel Zagabe, Mouzoussa Gabo, Mouchi, MUDN, Michael Bonekoube, Mouchi, Aden, Patrick Chivava, Mbasha Etibeza, Mouchi, MDVC, Justin Moudegereza, Mouchi, FPCN, Claude Nyamugabo, Mouchi, ICE,
Amani Gubiri Mush, ANCE Basengezi Katintima Mush, Aposem Olivier Mudekereza Mush. Nzambelanga magambo nazole mbakotanga. BGPS Patricia Maisha Ishingwa Mush, UDDS Professeur Eli Zindula Mush. Bandeko nangai oyo 21 partis politiques ezali ya tribu moko ya Bashi na Sud Kivu na lobi boy tribu moko 21 partis politiques ezaka souci ya ko sunga mboka ou bien ekoma lokola COP oyo futaka bien. Mais na bango nengo zotanga bango wana ezana batu qui se sont retrouvés dans tout le régime depuis Babanda. Na Mobutu ba se retrouva, na Mzee Laurent Désiré Kabila ba se retrouva, na Joseph Kabila ba se retrouva, lelo na Félix Antoine Tshisekedi bazo se retrouver. Vous trouvez que batu bazomona batu lokola bazoba, batu lokola ba ya kotika bango. Voilà pourquoi bande konangai na ebisa kabino. La politique ce n'est pas quelque chose oh mutu okobanda kosala soki ndenge ninte ezaya batu moko boy. Voilà pourquoi l'action commune pour la République, même tant que vous nommez, vous sentez que il y a tout le monde là-bas, il y a tout le monde. Kabinda 102 il y a kato sala la vraie politique. Ah tozali kokota, je suis tombé sur cette carte papa bochela nga carte wana carte ya Congo bacheba ba tribu nyonso tocheli bino wana kama flash pour que mutu na mutu a pointé papa bendela ngai carte wana vandi sango na télévision place ozali telema kendeka na télévision la kisa ya yo tribu eza côté nini kende la kisa musapi soki ozola na YouTube yozo ka carte wana sala pointé tribu na yo zongi selangai na numéro au plus 243 998 311 332. Il faut toyeba na kaermo. On vient nous infiltrer parce que ti lelo bakotuna yo tata mobimba mukolo ongana yeba kamakamute oh papa la kisanga te au chokoli. Mais vous avez passé tout le temps à l'université à étudier les tribus des autres. Na histoire ya batu misusu le roi Léopold oh makambu otanga kande yango wana George Bush mais ya yo oyebi kotanga yango te. C'est quand même grave. C'est quand même grave à ce niveau-là. C'est quand même grave. Et ça compliqué. Bandeko nanga nazo suki sawana pona lelo. Na kozonga kosala moi eloko moko VPM ya économie à l'équina télévision. À répondre à ma question msous. Mayepe ko répondre monsieur Tambwe qui a soulevé la motion d'information sur déplacement et mission na bango. Eliezer a lobisi bango. Papa Tchelangai motion nanga. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Honorable président, comme d'habitude, j'aimerais m'exprimer en lingala parce que je me sens à l'aise en lingala. Honorable président, Soki na telemi awa ezapambate, encore une fois de plus, c'est pour alerter la représentation nationale et aussi kosenga na bureau na biso que bazwa quand même ba disposition tant que tozo koyela ka bango ba information. Honorable président, mikolo oyo soki otali dans tous les coins de notre pays, ozomona ke biloko akolia ekomata makasi. Masangu emati. Bitoyo emati. Madesu emati. Bunga emati. Honorable président, alors que tozana nyonso tozana oba benga kater arabe que la plupart ya ba politiciens ba chantaka na ba discours na bango.
Nzambe apesa biso kaka minerete, apesa pe biso mabele ya koliesa ba Congolais. Honorable Président, si vous vous rappelez bien, na sala quand même une proposition awa. Tant que tu as dit que ça la loi sur la proposition de loi, c'est la loi électorale. Na lobaka ke lokola ba parti politique komi mi piko na mi piko, honorable président, to pesa comme condition de recevabilité ya liste ya parti politique présentation d'au moins 300 hectares ya bilanga balona ba ololanga une assemblée aw. Honorable président, honorable membre du bureau. Nangonga oyo tozali biso kolela biloko akolia, biloko ekangami na babar et na bagar ebele honorable président. Naza awa na liste ya ba bisika biloko ezali ya kokangama. Soki oke na gare ya Kitanda, masangu etondi wana. Oke na gare ya Kabongo, masangu etondi wana. Oke na Kitenge honorable président, masangu ezali bebo. Soki oke na Bukama okokuta bitoyo. Soki oke même na Kanya Makasese awa masangu ezali honorable président. Soki oke kuna epa ngai na Kabinda na Lomami okokuta banguba na ba masangu etondi kuna. Honorable président, pendant 7 ans, biso tozotika oya biso awa tozokende koluka masangu na bamboka mususu Afrique du Sud na Zambie honorable président. Ils a soni pour la République na biso. Honorable président, la SNCC ezali société na biso moko. Moko d'entre nous, celui qui a la tête de cette société étatique, honorable président. Mais nazali komi tuna tosala eloko nini pour que batinda ba locomotive et kende kobimisa ba masangu e bimisa biloko ezana gare Likasi, gare ya Lubumbashi, Luena, biloko nyonso tuan ekoka kokoma na ba centre de consommation honorable président. Mais nous voyons batu nyonso bazotala mokili ezomona biso. 7 ministres, membres du gouvernement, na ba délégation na ba kokende koluka masangu, bazongi na milona na kacha ba poche honorable président. Eza soni. Yango honorable président, soki tozwaka parole aw, eza kosenga bino biro na biso. Bokoka quand même kosunga biso pour que certaines solutions ezwama honorable président. Tokoti kovanda te lelo mokili ekomi koseka biso parce que Dieu nous a tout donné. Et puis, même au Batou, je suis villageois honorable président. Namboka wana ba masangu wana zomona bazobeta masolo, tokata kabilanga na maboko na ba Congo honorable président. On n'a pas de tracteur. Est-ce que vous se mettre na place ya mokati bilanga, oyo souffra mingi na suka moni biloko na ndenge nini ezopola. Mais tozo kamatanzela awa, toke musika koluka biloko o tozana ngo pembeni honorable président. Voilà pourquoi j'ai pris à l'auguste assemblée et à notre bureau en particulier. Ce qui est fort que les dispositions soient prises pour évacuer biloko oyo tondi na bagare ezali kopola. Au besoin kotinda ba tracteur même pour des routes en terre battue, pas compacter mabele pour que mitu keleka honorable président. Mais ceux qui t'osali en côté, on a évité ceux qui t'ont sala nini. Voilà l'information que je voulais, encore une fois de plus, apporter devant cette assemblée. Merci, honorable président. Oui, yango wana mtolo bisi bango. Le DG ya SNCC a se déplacé à Keiti, Bakabongo, Bakitenge, Bakitanda, a komi kuna pona ba évacuer biloko. Selon ce qu'il m'a dit, si ba évacuer ba mafuta, ba masangu, ba madesu, awa, balingi ba kende samba, ko kende ko évacuer biloko mususu. Mais il m'a dit ceci parce que je l'ai eu au téléphone. Le DG Fabien Moutombe me dit que la grande solution, il faut renforcer Kanyamakasi, c'est parce que wana ba production kozala makasi. Oya biso ya Congo ko suffire te. J'étais avec le général Kassongo. Oazana Kanyamakasi Salubumbashi. Je l'ai encore félicité. Mon général ya yango. Mutoazo lié sabasoda masangu ya 18 000 francs pendant que les politiciens bazo kenda ko baluka. Et les politiciens ont beaucoup parlé. Vous voyez, tout le temps, VK a quoi expliquer. Il y a quoi expliquer. Vous voyez, la carte. Tozana posa ya discours, li sous-souté. Té. Bien, nanga VK. Té. Wano si loba. Awa ozana fonction.
Tolobaki, longole la biso na papier, et kota na nzungu pe na sani. C'est ça la réponse. Mais ce temps va parler. Je vais demander dès qu'il y aura plénière, na kosenga li sous motion, que le président Bosso abenga yaya ko répondre kasi biso na Assemblée nationale. Au lieu d'aller nous répondre dans le média, aya Assemblée nationale. Comme ça, toi, bimisa mo muke otozanang. Ngai. Na osala nini? Aser show. Allez, bande ko ya UK. Na lingi na tela bino. Les capables Jean-Claude qui vous donne l'adresse, il y a place beaucoup sangana le 27. N'a pas référence, papa et maman. Il n'y a qu'une action commune pour la République. Il n'y en a pas deux. Le salut de la République. Et ça n'a qu'à moi parti. Bao ya misu kofongwa mabayibi. Yo tika la ozo hésiter. Tel opportunisme nengoza. Luko kende. Na lobi na ba tutal. C'est que j'ai dit aux gens. Makambu ya union sacrée na lobi ba kendaki bazo sa l'effort ya kwe tout fait eu de pes. Na ba drapeau na banque. Et mais c'est un boilo baté. Papa Tchelanga capable Jean-Claude. Après ça bango adresse ya bisika échange patriotique ko sele mana UK na Irlande. Aser UK na Irlande kozana échange patriotique le 27 et kozala na adresse ezali 100 Vale Road na Londres. Vale Road ezali entre Manor House na Seven Sisters. Babi c'est les Kakawane Zali 259, 253, 254. Donc échange patriotique vraiment tu invité binoboya nombreux. Donc ma question se pose à répondre. Donc merci na compte à Aser UK. Tous c'est la bino nombreux. Voilà. Bokutana, tokutana kutanaka. Bao bazana Kinshasa la capitale. Tokutana dans chaque commune ce samedi. Ngai na ko annoncer te na kozala wapi. Na ko surprendre bino na ko sala ronde. Place na ko bandelande yango wana, place na ko bimelande yango wana na kozala na bino. Nos condoléances les plus attristées, on a perdu un capable na loi là-bas. Akufi par un accident. Ba capable nyoso bazana la laba boye ba ketozana matanga na kosenga na bao bazana likasi bao bazana na Lubumbashi balande la programme pour que baya kokunda moko na biso avec honneur et kozala malam. Voilà bande konanga na sukisi wana pona lelo. Nous avons beaucoup à faire. Biso makambo ko so ana tozala kate. Tozaka na kacha musala. Allez, tomonani. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.